avant ya kobanda avant ya kokota na ba réponse ya mituna oyo tozwi na mboka ya Hollande na ndeko na biso Ricardo Seroti Litring na kopesa liboso mbote na ngai na couple oyo ezosupporte ozosunga réflexion Clarisse Lupengi mwasi ya propre ya pembe ya kimia ya kitoko makasi force plus force égale force wana mona loboko na mobali Marco Yonda Roma Cloud mobali moko bogar posé aloba mingi te baza na baida malamu mpona koyeba kotambwisa réflexion. Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kabulo TV yo, Lumière Kabulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Engayo il est là il a toujours balubi to s'abonner chaîne za moko ça c'est DJ Maboko taka ngao na s'abonner bongo bino to moniango na YouTube to zawana moko kaka réflexion to bandela réflexion lumière Kambolo yangwana ba like ça la biso bien to za na simana ko et ça la G bongo toujours mbote na batali pe balani nyonso ya réflexion na bengami na kombo ya Kambolo ngai ndeko na bino na eko répondre mituna oui o etunami na réflexion na ndeko na biso Ricardo na mboka ya Hollande motuna ne ezalaki pona nini basi oyo bamimonaka kitoko bafandaka na mabala te pe pona nini mibalo bamonaka baza ba elegant kitoko bakoka kofandisa pe libala te bamituna eza wana deuxième mituna ne ezalaki mabala ya poto to ezokufa na ba age moko élevé lokola 30 ans 50 ans 60 ans 20 ans 15 ans mais suka nango bakabwani pona nini raison wana na kobanda liboso ko répondre na premier mutuna oyo ezali ke pona nini basi ya kitoko bafanda na mabala te ngai par rapport ya réflexion na ngai basi ebele ya kitoko bafanda na mabala te eutaka na assurance oyo bato bakonfirmaka bango lere tokumisaka bango koloba ete ke oza mwasi kitoko oza canon oza tokumisi telema ya trop ezala famille na ye ezala mibali ezala bavia quartier telema bakumisi ye trop aye pe kososola pena vraiment ki aza vrai mwasi alors nini ekosala akozala susu na besoin ya kotosa pena comme il faut mibeko ya libala te nga na koloba majorité basi bongo ya kitoko bakweka na le même piège wana mais minimum na bango baza na mona mabala eutaka par rapport ya kozala proud obia koyeba ki aza kitoko alors soki mobali alingi amema ye na badroitire comme ya libala comme bamibeko ya libala omona akobota mpe bamanke ya respect po akobota mpe balolendo wana mpona biki soki oyo boyinga na kozwa na nga mobali na nga mosusu mpona naza kitoko mpe ezalaka mpe na bongo me babosanaki bakokoma kobima na mibali ebele obe kobota na mibali ebele par rapport ya kitoko na bango okoya kosiretrouve mpo omona kebu moto mpe akoya kotya na ndako aza te obie ozala na ngenge moko boye ezala mpe mingi te ezala baminimum bangenge mo marke ya Amida Chati alongi na jibe ake na général wana soko général oyo ya Congo Brazza ake na Didi Kinwani alaye kosuka na Camero azali deuxième personnalité na mboka ya Congo ezalaka pena mingi te baka wana mais basi ebele ya kitoko bazanga bamabala par rapport ya kotya kitoko ne liboso yango azangi kotosa mobali azangi kotosa mibeko ya libala yango epusaka bango babota ebele oyo babima na mibali ebele mais suka nango azangi mpe plasi ya kofanda wana eza réflexion nanga par rapport ya basi mais même question wana soki baluki na mibali nga na mibali ezalaka
eza na balolenge ebele monsieur eutaki mobali azosentir mpe ke aza kitoko aza elegant ndenge olobi aza bamoyen na ye alors mpo na ye abokopesa valeur ya mwasi na place ya libala azomona mwasi ke yo fo ozala lokola eloko te nde tolobaki mbala wana oza lokola eloko te fo ozala wana alors abokoyokela mpe mwasi basi biso omona manki ya kozala basi biso omonake nde bazonyokola ye obe ndenge bazoyoka ye te azozala lokola kaza eloko te le abanda koyoka mobali azopesa valeur ata aza na mbongo mingi te ata aza mpe kitoko makasi te akoprefere kota kenene mpona aza na besoin bapesa valeur na libala to na mobali yango omona ke le même caractère wana ekoka kosala ke bogar azozanga mwasi ya kozala na kati ya ndako voilà oyo nga nakoloba na mibali mingi te vraiment nakoloba bongo ekopose babilo be violence mpe na mibali ezalaka omona mpe mwasi akoka pa violence mingi te atiki mpe mobali wana. Deuxième question ezalaki ke mabala ya poto ezokufa na age ya kimokolo apesaki exemple akoloba ke 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans 50 ans 60 ans mabala ezokufa me bauti mosika nga nakoloba wi mabala ezokufa na baage wana mingi pourquoi par rapport à réflexion na nga ezouta par rapport ya ebandeli na ebandeli dialogue ezalaki te na ebandeli hypocrisie ezalaki alors lere bazofanda kofanda na hypocrisie wana ndenge monde ezoévolue alors mona exemple mingi ezotutama mingi omonaki mwasi acomprendre ke faut abanda kosala lere obanda kosala mobali akomi kosesentir ke mwana oyo so abandi kosala komi osima mbongo koleka nga akokoma lolendo mbala moko akomi jaloux ya mwasi alingi te mwasi asala mwasi abite nga fo nasala mpona mboko ezosenga bongo barando wana omona bru bakabwani ezowuta kokabwana misusu ya kimokolo par rapport ya hypocrisie par rapport mpe misusu ezali ke bamaloba misusu oyo esengelaki baloba na lepase obino bamisusu balobaki o te nga lepase nakipaka te mais eretrape bango na bambolo ekoya omonaki efale naloba eloko oyo efale nayeba eloko mpona nini olobaki te te yo olingaki te te biloko wana mpe ezoboma libala ya baoyo si eumeli voilà komo nga nakoloba eza ndenge tozomona na baexperience na biso ke libala eumeli pene eboti bana eboti mpe bakoko mais ekufi pourquoi ekufi ezokufa na manki ya na ebandeli bazalaki na bosolo te na ebandeli bazalaki na vérité te voilà hypocrisie ezalaki déjà makasi banda na ebandeli alors epousse siko problème eya kolanda bango après ozomona nga nakoloba ndenge wana mais na kati wana mingi oyo ya mikolo bamabala ezokufa eza mingi bamisusu baproblème oyo ya kala eratrape bango après bamisusu ezali ke mobali azokoma jaloux ya mwasi mpona mwasi azwi mosala ya kitoko ya mbongo ebela komomona lokola ke nakokoma moke deva ye misusu mpe mwasi mpe lere abandi mosala komozwa mbongo bien akomi komanke mobali akomi kosala bavoyage importe moment ye alingi akomi kosala makambo ndenge ye alingeli aperde cadence oyo ezali mibeko ya mariage wana mpe ezoboma mpe bamabala ebele oyo eumeli na kati ya mokili na biso surtout na poto bomengo pena ezojoue mpe mingi na kati misusu mpe ke na ebandeli na bango bazalaki ke mwasi arenia te obe mobali arenia te lere bamoyen emonani azolinga renier azolinga récupérer baretard nyonso ekobota mpe problème voilà oyo nga nakoloba yango wana komi réflexion na ngai eza wana mpona motuna ndeko na biso Ricardo Seroti Litring na mboka ya Hollande. Merci.